bongo na staff la rencontre et pas Mimi Chikeva, comme vous le savez, et na ba des autres ayi na mboka, azaki attaqué, babuka place na ye bona boye et lelo sikoyo soirée salemi awa et tango réouverture salemi esika et tokozanga te ko ya to tuna ndenge nezoleka awa et liboso bonim. Bonjour, bonsoir, bien, nada bien. Et banano babuki place pas même moi pour télémission en sous. Mais on te voit que maintenant sur la manzela principale gouverneur andaki muda pesa ba 10 000. Est-ce que on a zaina manzela kota boy ba kanisi pe ba pesa moi et loka muki pour ça la réouverture. Te na ba futi mutu mbongo te. Ba futende bato ba zaki éprouvé et tout en biso le roi babuka biso ba baito c'est l'après. Mais bon, na o camara ba tende bazolo ba ba futi ngambo. Et à même place basi ba message nango to kotikaka bongo te basi base belé ba soutenir et tout donc basi musu pe ba edaki poto fongola ta mais na kati nan to bandite donc voilà il est soirée nango selemia to mo te belé ba ye moi mboka au moins te basi ba varese to poto la savait que to za vraiment ba congolais et te ko pas sous na kati bongo ya staff ya place na bongo la rencontre ba te belé bazali tout le monde peut kadi à ça côté na auto éviter voir ma Kadi, est-ce que Kamolo Bezali par rapport à la soirée au Mboka? Oui, les Kamolo Bezali na sepeli po au ser na ngai na poto vraiment Kadi voit manavana na Paris to zakana ye na poto ça n'est pas si mingi mettons na ye na Monique Zongi Tokos na sepeli donc na zape bien accueil mo kitoko chez Mimi Chikeva na ba boss ba joli ilunga donc c'est que bien quoi. Et le lot, tout le monde parce que tout le monde Brandon te peut t'aller à Kisasa. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu as là, on a libana. Azali. Oh, mais là, tu n'as pas moi, tu as ce mec n'a pas à Rokoya, à ça n'est pas plaisir. Et bah, nous sommes, bon, c'est là, aïe. Tu habites à Cameroun, on a eu. Mode avion. Voilà, comme par côté, il y a Julien qui est là, à Paris, il y a solo, ils sont soutenir. Dans le moment où on a musique, il y a place, tout et tout, et le réouverture, et déjà, la soirée spéciale, il y a mon Mboka, et c'est nous, on a Paris, il y a Bouka qui, mais ma propre force, on a soutien à tomber là. Non, c'est le plaisir. Nous avons aussi Boma, comme même pas la flat place Nazar, nous avons soutenir. Oh, il y a sa belle sœur, il y a 4. Donc, tout ça, tout pour le mouvement de continuer. Azar, maman Moko Alouarabine est bien cool dans le monde. La musique, je sais pas, restaurant, cuisine congolaise, et là, on a des pour Anassou Baksamaye, les Bélé et Thomas Massouna et Sengeli. En tout cas, pour l'instant, nous sommes bien. Pour Nanga, la monnaie vraiment. Et en plus, en face, Pembeni a bien Nanga et Tchom. Donc, moi, écoute la côte à Koune Zate, dans la Awa, dans la musique. Mais 1700, on a plutôt tout ça. Parce que tout le monde le sait, il y a aussi un peu Milsé Makassi, mais ça fait un temps, au combat presque, présente la fondation. Il y a fallu Poupa, mais tout le monde peut fabriquer ça qui a or mon relation avec ministère au gérer à un moment donné. Est-ce que maintenant mingi a fallu vraiment on faute bato Fabrice ba ya koto o ba mo tension ça faut. Oh ba epi Fabrice à moi na pinda dans mon fils. C'est mon fils. Na maman présidente il a fallu Poupa. Mukini mombeye bike makila ngezara fallu mais moi na nga ezara fabricant. Na chouette. La base, il faut appeler Gina et PMF. Tout à l'heure, Gina, quelque chose avec ça. Quand on a Paris lobby, l'image à Mini et Voleka à Paris. Lobby doit vol à 19h. Image n'est Voleka. C'est le qui toque. Ngaso qui n'a ndimi, talaka. Mbongo belé, camion belé, bilambe belé. Ce qui n'a ndimi, donc des fois. Il y a Jacques et Lélo, Jana Boutou, et vidéo de salé, compte à YouTube, l'info mondial de lobby monde entier. Pas Paris, Australie, partout, Canada, et il y a Japon à comment la soirée, moi, la banque organisée par Mimi Chikeva. C'est un plaisir. Est-ce que on peut se montrer pendant Paris, on a basé là-haut? Bon, on a fait ça en masse, on a kin papito matendele.
Dieudonné Kaniki, Banzombo Faustino, Deki Shalom Kifale, Frida Kamba, Mimi Nzunzi Naomi, Mimi Bonebe, Paris Mobimba. Merci, c'est un plaisir, mais déjà de loin, on peut se montrer pas à Sexy Boy à Paris, à Rolanda Bisson à Claire Bouéboué, c'est un plaisir. Tu reçois pas sur Gina PMF Boni. Calme, Boni Jazz. Tu Boni soirée moi en boca. Obi. Soirée moi en boca. Organisé par Mimi Tike, ça l'on donne qu'on s'est retrouvé boy. Na bande ko belé bauti de partout. Ouais, avant la banane, nous avons commis Nzambe à Salig ngana otomonana. Et puis félicitations belé passé en anga. Mimi Tike va 1000 chèques. Toujours imité mais jamais égalé. Au moni Babylora boy na bakine à la souté. Et comme moi rare. Et puis na ba cité boy. Oh même ma ville na katia cité. Yo moko mona ra place en ndenge zali. Mais et comme ville. Oh mon ngali azozala. Non mon ngali boya. Oh neza bo eza place ya batu nyonso. To sangisa toute catégorie. Batampiaka. Un peu de whisky pe. Batampiaka bazoya. Batalar baoya. Ba mongali bazoya. Tout le monde bazoya awa. Po mona ya bo ezala te. Neka na bisake ser nanga Mimi Tike baba. Babuke sika me bakati maboko te. Donc c'est dire basala moi je m'obo mais nzamba confondre bango. Au moment de la rencontre na bakin oyo kala mingi to mona to memango susuna to kotango partout toi na Kasabubwa mais to kotango pe kauka to memango ba Selembao to memango ba Njil donc ezala partout mais merci mais déjà Gina yo to ebi oza vraiment donc la bouche autorisée à Fabregas mais et ça vraiment faute on connaît côtoyer ça non Mitchkeva pour ça penza ping moto nani ya Fally Ipupa. Rien à voir, ya mère na ngai rien à voir biso dozali to ba Keren ba Brandy ba Brandon qui Lord ba Liko ba Jojo tozana toze belé ba Credo to ba te belé ba Joli Dogwe ba Momo Stemai ba Franc Pacor to bena abota biso bena bo belé donc c'est dit makamuna ça va vie privée na yenga na kokota ngote. Après tout président Fally Ipupa il y a un moment président de l'association donc ngai naza porte-parole privé personnel confidentiel de Fabregas Maestro, les maîtres de la musique africaine. Là j'en profite pour le saluer et puis na saluer madame Naen à niveau Belgique, Terry Alino bébé Jay-Z et bébé Brian na pesi bango bambote et na pesa mbote bon na Christian Decorne. Ouais papa S papa solution. Christian Decorne papa S papa solution. Talaga S solution ezala makambo belé na profiter à pesi bambote mais tout au bayaka kin eza bana bauta poto Amérique na otala neti ba kalaming te Ervin Louyeye ayaki ka uniquement pour voir na la rencontre Masalanga Claudel la merveille ayaki ka pour voir na la rencontre ya wana ozela pe ba misusu oyo bakoya ba vela nga lokwa ba Shiro Chamala ba Lulu Yolo le célèbre ba Claude Pirens kalaming te bakoya ba Jerry Makabi bakoya ofanda eza place moko bien jazz nasi yo mo ozomona kulune ya la radio to moni mpir masano mususu falaza la pe mais to mona ete tamusu to zelega koya te eza mambo eza tatamite soko legi eza passage obligé to ça to zela charisme konzi azoya fulu mepiri yote ngala la pire te pire ya pirate nga wala ba fulu mode avion s'il vous plaît to solo masolo MTV to solo masolo la rencontre to solo masolo place et Gina merci émission et puis na bossa ete la pesi mokonzi Pierrot bambote belé joyeux anniversaire à Soise de guerre Soise de guerre amoni pe ale swa gazawana eliko bokota yo ye ale swa pe mongali ba mongali tout tozokutana bango. Merci on va prendre Miskeva c'est vraiment un plaisir de se retrouver awa la soirée jazz na kobosana te na pese bambote belé vraiment place azali Lorette compressor bambote belé Feza RDC et puis na bosani te Nolisa Kusakwele oya ngaya pale yo yebive Nolisa ku Dayton Sipi, le jeune réalisateur limité jamais égal. On continue, mais déjà Bambote Belé encore une fois. Le plus sexy à Paris, Nagler Bouéboué. Tout ça, on a un shoot, on va mettre une solo en haut. Boyo Gazou a été 1000 chèques. N'a pas dit Mokimomoyeta là yo.
bambote penza banani o ba soutenir yo poti lelo eloko bo esalema okanisi nani yango o aidaki pa makasi. Mais personne mbote pas présent nga fali pupa el reima. Soutenir ipe. Kasi lende azaki awa na sepela ye makasi. Donc na sepeli trop na batu tout o ba soutenir nga na batu nyonso tout. Na sepeli trop. Tout le monde baza ba soutenir nga trop. Petit na nga fait za RD Satinai Balar, Lorette Compressor, Sandra La Source, Sandra Mwanza. Donc basé belé à donc li passe à la surtout Hillary Clinton donc il vient soutenir nga makasi Fanta Fofana Yolande Kanyeba donc basé belé maman oui va à Paris donc va soutenir nga trop donc voilà quoi donc na bosani bete de basé belé trop va soutenir nga voilà kadi mbwa mapa ko continuer mais c'est si eza mutu moko bosani Kopesa pe mbote le plus sexy à Paris. Ye kutu ye boso sa ye mobulu. Sa bena ye mobulu do ye bena zo tinda ba makamnyo tout et tout. Do ye pe mta opesa ba idée ndenge to salela et tout. Do na bosa ni pete engambe ya mputu de Paris Big Jenny. Ba biso trop na lingi bino trop engambe ya mputu de Lyon. Donc ba biso trop place aux Ali. Donc na merci pe na soutien na yo na bosa ni te sexy boy. Yo bien sûr Canada comme Petro na kin mutu kezali sute to moni empolo et côté penza ya ku jola su masolo na ngote pona sisa les masolo ba mituka donc ata moni na ata mana wewa donc mutu ba beta ba masolo na ngote po na entre na poto la rose deuxième fille rose kuma mituka ba yebi même na kina ba to za minité et d'ailleurs maman passe quoi vos enfants ma fille le mutu masolo mituka to beta ngote pona kanga masolo tous les soirs mituka bango ba reva na tambola na ngote le mutu wa ku beta masolo na ngote. Ah bon voilà déjà grand merci. Toi c'est la bonne chose qui le gouverneur de la ville a tient ma coquille. Toi c'est la 10 000 wana. Toi ben c'est les assumer moussou sous place oyo. Donc toi c'est la mais déjà merci et félicitations. So va retrouver place oyo. C'est très facile c'est sur Prince Kasavubu. Kota Vista c'est qu'elle a venu Pozo. En face d'un premier de la cité. De se connaître tout le monde. Vraiment, bon, vraiment gentil, ngai mimi, na politicienne té, na ça la politique té, donc vraiment ba Congolais, na vraiment dessus na comportement la bino. Donc na lukalar na ngai na ndenge na ngana ça la kindumba té, na zora mibala batute, donc voilà. On va voir que bazora yo. En plus je peux pas voir nga fona tika, nde bozui. Pour nga oboto la mbalité. On comprend na zora mbala mutute. Donc s'il vous plaît, na zara politicienne té. Place na ngayo na biso eza jalousie po bara boye na na cité na mona na ngolante mais bon ça gentil quand même ça une lo a bien boye bilo so bo se retrouver bo buka ngo pourquoi donc yango moni batu nyonso bazo ba ke deta mila ta bozo kata ezo kola kaka bo bano kata kaka mais ezo kola kaka pona mwana nzambe on comprend donc ne soit bien bilo nyonso batu nyonso nganga na pas bilo ba mota trop. Voilà. Merci. Nabandi Bosepe na place Bongo Kitoko. La rencontre est minute qui va. Tota sonera au Kendenae. Parce que soirée comme parce qu'il y a un souka. Grand merci à Benyo sur Valendé Mission Salelo. Merci à Rodadine Tumba. Merci à Bino Nyoso. Merci beaucoup. Voilà. Merci na Suisse, na Londres Bongo. Toko remercier Soussou Makasi. Edo Makanda, merci na Makasi, merci na Ono Sosali, pour son bateau ça pour la jeunesse, donc grand merci. Rodani, ça Moussa na yo, s'il mène un fait Sili, même Rodani Nani, et là Rodani Makanda, Edo Makanda, merci na yo, merci mon vieux. Très prochainement, tu vas bien, merci.